La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Vérité nini oye bomba mina likamba Petit Fally na mwasi na ye. Bande onanga vérité nini oye za caché. Surtout mingi pona mwana ya Petit Fally to découvrir ango. Nolo pena to sa ba découvrir moko ya makasi do to so découvrir likambu nini oyo e bomba ma pona Petit Fally na mwasi na ye. Bande onanga bonjour bonsoir wana vraiment et dépendara na héros bogota la biso ba tout o balandara déjà Xile Botelwa TV ba yebi ke bonjour bonsoir yango mingi et dépendaka vraiment na héros kolanda biso. Donc na héros kolanda Xile Botelwa TV yondo koyeba kozwa bonjour tope okozwa bonsoir wana bomo nezaka bongo Xile Botelwa TV kande balobaka to bendi mwa beauté kande balobaka ko benda mwa elenge sala mwa elenge sala kaka bongo. Lelo to elibino likamba Petit Fally nasi ezamba liboso te na kota be miswa Petit Fally na Xile Botelwa TV tolinga Petit Fally wana pe lukuta mabete tolinga Petit Fally makasi to sepelaka na ye po makambu na ye vraiment ba courage na ye en tout cas et sepelisaka biso nasi ba abonné belé Xile Botelwa TV o bo landanga na miniti o bo sepelaka vraiment na Petit Fally. Ba abonné nyosa Xile Botelwa TV na si boza ebele o bolingaka vraiment ya bino Petit Fally azana ba courage moko malamu oyo vraiment esepelisa batu Petit Fally vraiment asala mo mambebele o batu basepela na ye batu bamona courage na ye de mbandaka a Kinshasa de Kinshasa kenda tina France tina mikili ya poto kuna tambola pourquoi parce que asa garçon moko très courageux asa vraiment na courage na ye oyo ezobote la moi lelo makambuka ndenge ezalaka. O bomoni ya mwasi eza mwasi ya Petit Fally na kombo ya Priska. Na robetela bino nanu problème ni ezoleka et puis Priska na Petit Fally bakutana wapi. Bandeko problème ezoleka awa ezake Priska ba video na ye circulé ya bolumbu na ye kwa poto pesa ngotolo bango na mwa kombo mobwe oyo kosala mwa désordre te na réseaux sociaux. Ba video ya bolumbu na ye epanzani partout. Ba video ya bolumbu a Priska epanzani vraiment partout bandeko nanga partout bandeko bamoni yango. Na miniti oyo mobali ne ana poto. Petit Fally ana poto. Petit Fally kende lisu poto pour la deuxième fois. Quand de première fois bakenda ki na Fally Poupa el Marabilloche kande balobara papu ya batonana Ketchup donc bakenda ki poto na Fally Poupa tour à liboso mais tour à mi balé Petit Fally akeye moko comme azada na visa na ye o eza 5 ans alors ana na ba droit au sala ba kwenda vutuka donc azana na ba droit au sala bikende bizonga ako kende na yake azongi akei azongi alors Petit Fally na minito ana poto mais na sima na ye mwasi ba video ebimi abengaka na ye mibali basalaka na bango ba nyonso oyo esengeli basala na téléphone alors ba video ya Petit Fally ya mwasi ya Petit Fally ezo circuler na réseaux sociaux. Priska uta matadi mwana matadi ya tongo batebele bayibi na matadi kaka nde bato balobaka fiyo baza mobulu asali kindumba na matadi ayeko clôturer ngo na Petit Fally alinga Petit Fally pona b'intérêt Priska kuta alingi Petit Fally pona visibilité batebele balobi o sengele balobaka alingi Petit Fally pona visibilité misupe balobi alingi Petit Fally pona ba intérêt alors tokoyeba est-ce que ya solo Priska alingi Petit Fally pona intérêt to Priska alingi Petit Fally pona visibilité ndekaka internet mobimba ezolobela yango bande onanga so zamba liboso kotina Xile Botelwa TV vraiment so zamba no liboso o s'abonner commenter liker o partager ara mingi to linga ba abonnement na bino ba partage na bino esalaka kitoko makasi
Alors ce que zambala no ya liboso au visiter Irsil Botelo TV bande on a esprit moko bien na ndenge moko kimi na ndenge moko bien donc au s'abonner au commenter au liker au partager biso na Facebook au partager biso na Messenger au partager biso na WhatsApp au partager biso partout nzambalola ako pambola yo ndeko opokuta na video na biso soki zambala liboso ya yo ko s'abonner na Irsil Botelo TV en tout cas ko bosa te ko cliquer cloche ya notification donc cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil ya kotia la bino ba émission na ye et comme la bino partout esika nini oyo boko zala makambango ka ndenge zalaka iza pasi pe mawa bato alobi ke moi sa Petit Fally alingaki Petit Fally pona ba intérêt Petit Fally aye ko bimisela biso moi si na etanga bandi de succès tango pena bandi de succès tango ba succès déjà localisé ndete ko kutana moi si na ye ba fana po benga ka mingi ba fana comme des Priska mais ye pena benga ka mingi ba fana alors bibisela biso moi si na ye ba fana o tango azu déjà succès alors ba to balobi ke Priska oyo alanda Petit Fally kaka pona succès Priska za mobulu asali mobulu ebele na Matadi aye ko continuer mobulu na Kinshasa ba to balobi ebele donc Petit Fally soki lelo Petit Fally a osenga basala mwana Aden eza parce que ayoki ebele concernant moi si na ye tobanda ko benga ye mwana malamu batebele ba félicita Priska en tout cas bovana na mobali na yo koyoka ba bilobele ya batute batu baloba ebele na se rappeler et na live moko Petit Fally asalaka na mwasi na ye live wana tela bino ngope na chaîne na biso ka ndenge zaka live wana eza na Irsil Botelo TV Petit Fally asalaka live na mwasi na ye bavandaka baolobelaka ndenge zalaka makambo na bango batebele bapesa bango conseil en tout cas bazwaka conseil batebele ba conseillaka Petit Fally na mwasi na ye boumela bovanda boumela bosimba nzete kande boyebi ba congolais to pesa na ka ba conseil somo batu bapesa bango ba conseil soki batu bapesa ka bango ba conseil ezaki parce que batu balingaka d'abord nani Petit Fally Priska ayeba naka na internet te Priska mutu moko ta yeba ka na réseaux sociaux abandaka na azalaka na eda na vie kala tia sali ba vie na Matadi tia yaka kisasa tia sala ba vie na o asala kawana ayeba naka te na réseaux sociaux wana pena to lo ba vérité Priska ayeba na internet te soki lelo batu ba yeba Priska na réseaux sociaux eza pona Petit Fally lelo Priska koma na ba abonné belé eza pona Petit Fally lelo Priska sali ba nzembo na ye wana sali nzembo na ye talemi pe na réseaux sociaux nzembo mo auto bimisa bwe abina makasi lokwa arebo e ya pona Petit Fally yango bomoni batu balobi ke mwana wana azaki na vision ayebaki ke aosala ba nzembo na ye ayebaki ke aosala domaine na musique alors tango aosala domaine na musique posa na ye ezalaki asala penza succès alors pour ça la succès non senga azala pembeni ya Fally ya Petit Fally ebeke soka ye pembeni na Petit Fally comme Petit Fally pa na ba succès Petit Fally ofula ye wana selon ndenge batu balobi comme ayebana ki bongo de so tali ba commentaire na Facebook concernant ba publication oyo ezo concerner Priska na Petit Fally oyo ka ke batu balobi yango mingi ke ayebaki pourquoi apusani pembeni na Petit Fally po ayebi ke ana domaine ya musique alandaki ndenge rebo apusana pembeni na Union Sibi ye pa alingaki basala pe rebo na bango na Union Sibi donc Petit Fally na ye alinga pe basala succès na bandenge na bango alors kola muka likambo soki bombami ebimaka kaka suka likambo te bombami etombwamaka baye kobimisela biso ke mwana ya Petit Fally aza mwana ya Petit Fally te donc Priska abotana mobali mususu alatisa Petit Fally ber bandeko likambo munene boy o eza pena likambo masekite donc eza vraiment likambo munene e ko bimaka Priska abotana Petit Fally te abotaka na mobali mususu me andimaki koya nango abwakela ngo ka Petit Fally pour kalete Petit Fally ber Petit Fally na poto boyebi passion bo pesa e Petit Fally na poto webi passion bo pesa e to mona Petit Fally azaka na rancunière te moi mobala na azana na ba rancune aza rancunier te azana na ba rancune te azaka na rancunier te donc ana mutu moko te ke o azana ba rancune moko boye non ana ba rancune te
ana barankine te aza rankinier te na bato ebele kaluka makambo aza la problématique aza vraiment problématique te. Petit Fally aza mwana moko d'abord azaka respect aza jeune courageux o aza respect o azobunda na vie na ye o azobunda na avenir na ye o azobunda na avenir ya baparent na ye ana papa te aka na mama. Natama amba Petit Fally awa ndenga lela katanga opesa explication comment maman na bango eleva ye comment maman na bango abokola ye batebele balela na ba commentaire tozo ba appel ebele ya bato ebele o balela à propos likambango. Petit Fally boko amina pasi akoli na pasi mama na ye aza na vélo avandaka na vélo. Maman na ya zendika po avandaka na vélo mais maman na ya banda ko ke koluka na Petit Fally na Mukongo. Maman na ya banda ko ke luka zu mwana na ye mwana zo pousse ye na vélo ba ke koluka po balia. Maman na ya nyokoma mingi po na ye. Alors Petit Fally na courage aza nango atala ki mboka na ete atala ki mbandaka na ete alongwa de mbandaka frode masuwa tia komi na kini. Comme mibenga Petit Fally aeba ke Fally na visibilité azaka na vision na ye alinga Petit Fally makasa mi bimisa lokwa yende Fally me mukie do Petit Fally aeba lobby ezala nini atalaka liboso azaki na vision malamu vision aigle kande bolbado azaki na vision aigle nzamba ye ko localiser nde lelo akoma oyo akomi ana na mbongo ebele te mais ao vivre mieux koleka bato ebele poto liboso bamemaki ekomeme bafutele visa bafutele billet mais poto mibale bamemi ekomema te afuti billet quand même ye moko do elakisaki akoma bunda na vie abunda mwa mikie mona na par rapport donc par rapport ndenga zaki liboso na ndenga komi lelo mwa mikie emonana aucho bota mwana na oba oloba ke Priska bwakela Petit Fally mwana bwakela ezemi zaki ya yete Priska wana azuba do ebele na ba mama poto pona mwana na Petit Fally bate bele balinga Petit Fally. Pourquoi? Parce que ayebo sala musala ajo mo ba musique ne wana ajo musala ne na sérieux ana soni te a mutu moko o ane complexe tabwaka ne soni na mai asa makambu ne bien ça complexe. Petit Fally a complexé te a mitala te ke o naza mwa mobali na misala na sala bwe non asa complexe te a vivre mieux a uti mboka wanga na te kanda lo baba français ne tengama kana ba français ne tengama lelo atombwami kana ba français ne tengama kana ba français na mabele lo sala be émission na ba grand kana ba français na mabele lo betare na liboso a Kofi na Ferre na Fally abetaki liboso a Fally ya beti a fongo l'ouverture Fally a ye grâce à Fally nde ba memaye na poto akutana na mutu mwa malamu o abimisi ye Fally po Petit Fally yeba na kame aye ko bimma lisu makasi tango akebeta arena lelo to mona ye na ba poto na ba boîte de nuit to mona Petit Fally o beta o yemba to mona ye mais likambo mwasi na asali so eza ya solo epesa pasi na mitema bato epesa pasi c'est vrai batebele balobaka kotala Priska kotala Petit Fally bato banzimaka te ke Petit Fally mutabimisa Priska ke Petit Fally mutayela biso mwa bo mo bo abimisa biso mwa mwasi mo bo rakano bato banzima yango te yango bomoni etinda bato mingi bakanisa ke mwana na bolingo eza ya intérêt po Priska bimina mibala ndenge na ba matadi wana bimbo ebika ba fi ba uta ba matadi bata matadi na bwakele bino ba jeton te na lobi pe mabete mais si 100% ba fi ya matadi to wana moi
20% ka ya ba fille ya bien, toko ba 30% ya bien, 70% non so ba fille ya matadi balingi loyenge. Ba fille ya matadi bele balingi loyenge mais na obi nyonso te boyo finga na ba commentaire te pona obi nyonso te. De so yebi ko za parmi bato bazaka loyenge te ko yo commentaire, de so komi na commentaire mabe se ke yo ndo za parmi bato bala loyenge. Priska matadi boma, abimela matadi baboma wana nyonso. Asali ba vie na ye. Lelo soka yo kwea na petit fali. Soki za ya solo ka chanja ki na ya tiki na ya makambo nyonso mabe asalaka. Oya banda kusala. Aboti na petit fali ya solo e oza malamu. Mais soki za ke lukuta aboti na petit fali tina mwana muso yo ko bambela petit fali. Ata nzamba lolo pardonner te. Ata nzamba lolo ozali sengo na likambo te. Ata nzamba lolo osepela na likambo te. Petit fali abala na Priska te. Mais ba yako koma ndako mboko tant Priska komi na zemi. Nde petit fali yako zwa Priska tie na ndako. E ana batu musu ba loba ke video wana circuler. Atindela ki ngonde mobali na ye. Soki na Priska ozwa video atindela petit fali. Bo asir ke petit fali obimisa nidita mwasi na ye. Bo asir ke petit fali obimisa bolumbo mwasi na internet. Toto lo bake ba yiba ke phone to ba yibe Priska téléphone. Pour lelo koma ka so muto loko bo ebimi na internet akomi ba yibe nga téléphone. Lelo to yo lo banike ba yiba ki Priska téléphone. To ba yiba ki petit fali téléphone yango to yo lo ba lelo non to yo lo bango te. Mais ça fait mal et ça passe. Petit fali ana obunda na vie, abundi pona mwana ye. Il a beaucoup dépensé ka pona mwana na ye wana. A dépensé mingi pona mwana ne wana mukie. A dépensé mingi pona Priska na bébé na ye. Alingi mwana kola na ba standing a bien. Alingi mwana kola mwana ya kola mwa bien kande zalaka. Petit fali atanga classe te mena na ndimite ke petit fali obota bana o alingo tangisa bango te. Petit fali ano misu flou. Asenga na mwasi mo pa no misu flou. Ba avancer bolingo na bango ensemble. Mais akoya na mwasi mo oza misu e gau. Donc aza pene gau misu palala. O l'autre kolo ba peke Priska mone la petit fali. Tomoni combien de personnes ont basé l'émission pour ko tinda petit fali akende ko sala test ADN. Pour baye ba mwana zia yeto ya yete po na ba Congo na biso wana tout est possible. Congo ka te partout tokoloba tout est possible. Era bato musuku ba bala mais mwana liboso ya mobile ne mi bale ya mobile ne mais ya mi sato ya mobile te. Et puis ya 4 ya mobile na ye. Yango bomoni bato nyonso batindi petit fali kende ko sala test ADN oyeba mwana za ya yoto ya yote. C'est le moment nanu o dépenser belé pona mwana te. Mais et ça la passe. So test ADN ebima ke mwana za ya petit fali te. Boza ko imaginer choc wana ndenge ezala. Boza ko imaginer passe wana ndenge ezala mwa mobalo na motema. Boza ko imaginer ngo ya pasi. Pasi mingi mpona bandeko basi. Ya vraiment pasi. Moi mobala na poto aza asa ba séjour na akepe bien. To mona pe ba vidéo na internet mukolo petit fali azovo. Tala basi ba mitema mabe. To mona ba vidéo na internet mukolo petit fali o voyager ba vande sika moko na mwasi yango Priska kade ba Priska mwasa petit fali donc Priska première dame kade ba benga kai. Bafana ya petit fali. Baboti mwana bapesi kombo Monique ndoi ya mwana fali. Tomona mukolo petit fali o voyager Priska na aéroport wana tika likambo. Bavande sika mo bakangami kutu makasi basimba ne mona pena batu mo baza anamouré basimba ni donc posaka batika na te posaka petit fali akende poto te. Ale muto ana ba bon souvenir bongo ana ba bon moment obo partager. Ale sibitima kabwe na poto kuna vandi amona ba vidéo no circuler. Oh là là, c'est méchant. Si réellement ba vidéo no c'est là qui est to c'est là qui mutu mususu. C'est méchant.
c'est méchant. Et ça là est passé. Et ça là est vraiment passé ma casse. Tout le monde pris quand l'accès nous on a internet na vidéo pena bozo l'accès tala o tala et ça li passé. Star le quoi petit fali a mérité en côté. A mérité en côté. Mutumo azarana bien, azarana na complexité. Alors bande français ne m'a bien maulé kana émission lobi na yango. Alors bien bien que si kana ebité beaucoup jenga pour na tangi na classe te azana e polele. Ana le quoi batumsute wa yele bisoka ko graver ba blongo sur internet ye a bongote a penza polele. Alors ba makambune polele, moté maneza polele. Mais ce qui prise ko ça la petite fali boye. Et au peut ça vraiment passi. Et ça la terre le kuta. Pour ce que c'est solo, au peut sa petite fali passe na motema. Et ça vraiment likambouya soni. Et ça soni makas. Merci bande konanga na loba na bien toujours to partageaka. Ndeko koti. Eko gagner le côté ce qu'on partager mission na biso. En tout cas, on va toujours beau partager. Alors, partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger, partager biso partout. Partager partout, partout. Nzambalo la ako pambola. Yoda bande konanga to partager. To partager na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, partager partout. Nzamba opambolo soki pesa mbali boso koti na chaîne na biso. Tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer cloche à notification. Na loba toujours cloche à notification. Yango nde salaka ke prochainement tango irsi botela TV otaba analyse na et comme le partout kozala. Donc bande konanga to cliquer cloche à notification, cliquer cloche à notification, partager biso partout partout partout. Nzamba lola ako pambola yo na komi nanga na suka ya analyse nanga karande na lobby courage na petit fali ce que c'est solo courage ici kozali mais ce que c'est lukuta usali na aden moi na zea yo benda moi sino matoi réseaux sociaux et tombola mutu réseaux sociaux pe kitisa mutu donc ka réseaux sociaux ozomona eko tombola yo mais ka réseaux sociaux pe ozomona eko bambo na se donc benda e beaucoup plus matoi ayeba eloko ni oye osala ayeba eloko ni osana o osala te ko publier ba vidéo buzoba na internet ezara malamu mingi te en tout cas nzamba pambula bino courage na petit fali ndeko nango kotina irsi botola TV mbali boso abonnez-vous tokutani à la prochaine bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.